Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Mikolo tendance comme frère Gelo liboma frère Gelo fou na sepeli kutu bobenga fou na parce que na zolo ba combo ya Yesu ozomona ki jeune so tali bien tala bien ba jeune so ka jeune waza ba sebele ba benga danger so mon jeune mo ba la ba sebele ye prêtre yeni mais non ndeko na ngai non celui on a suite décision na sala na lo ba témoignage na ngana témoignage na ngai na yebi pourquoi force monsieur ya ozoao ngana kofito a monde mon côté confiance dans le monde, monsieur, dans le monde, monsieur. Dans le monde de Jésus-Christ, Nazareth, fils de Dieu. Jésus pas au joyeux. Jésus vous engage parce que Jésus t'a tini dans la salle dans ça là. Explosé. Na salle maté. Et zuti na salle de bain et moto bimiti na salon. Moi si ya frère na ngai na bana, bakasi biso to kufi, aoki ma pas fungola porte. Frère Mingu, o ba bi frère Mingu batu na ye. A fungola porte ko po bakima. Monte bimiti na salon biso zai kuna na nini monte anga kima porte kangami porte bloquée. Congo Kimia TV. Alors www.congokimiatv.com. Lelo toye lisusu na plateau na bino bozomo na sima ya www.congokimiatv.com. Alors bambote belé pa ya ba frère nyos ba Rolanda biso. Bambote belé pa ya ba pasteur nyos ba Rolanda biso, bat nanzambe nyoso ba Rolanda biso. Na si bozomo na elongi ya frère na biso to benga pasteur Gelo yeyo aye lisusu. Comme on a frère Gelo menga ngami ko pesa ja mapamboli pona musika nzwaka déjà. Alors to yambie lisusu lelo na émission na biso pour lelo et aux alapena jour oyo ya ba témoignage na ye, pas trop de questions. C'est juste beaucoup de témoignages. Tout ça à 30 minutes, tout ça dans volume 1, volume 2, volume 3 et Goya. Sami Samuel et papa na Obama, restez branchés. Vita Kaloudji na Paris, restez branchés. V. José Dacosta, restez branchés. Patrick Luzolo na Genève, restez branchés. Touyambi, frère Gelor. Bonjour frère Gelor, bonsoir. Bonsoir mon frère. Boni ba santé, boni ba santé. Congo Kimia santé malamu. Bien comme on a eu lisusu vraiment. Na sepeli ngape ko mona yo. Nzamba za lokumu. Si. Parce que nyonso to zali ko sana mukileza nzambe ta permettre que tout kutala lelo. Tout d'abord to sengi nzambe merci pour la souffle de vie pour a renouveler biso une fois de plus. To kutani donc to sengi merci. Pisipe mbote na ba o nyonso ba Rolanda biso lelo, na o ba Rolanda biso siko, na o ba Rolanda biso après. Mbote na bino nzamba batela bino. Merci frère Gelor et salinga bien et salipe batuna biso oyo balanda biso na 3www.congokimiatv.com bien. Frère Gelor to yambio lisusu lelo na Congo Kimia lisusu news ezanini oyeli biso nini. Tout d'abord na ngiki na Congokimiatv.com pour Rennes Lozolo na Maroc. Aye bara déjà qui a préparé le koyo libiso poto ya nango na Kimia. Donc Nora Fatouma Himalaya restez branché balebna elinge banda matea elinge banda ba témoignage payé elinge banda. Donc inatanga eloko mo parce que ndeko mo esenga ike ouais est-ce que ba pasteur nyonso nde bazana ba kokota bango nyonso lola est-ce que bango nyonso bango nyonso bazaya solo ya nzambe. C'est qu'il y a bien moni, bah pasteur est belé oui, parce que à ce moment bah pasteur va aventurer église boye na sur église parce que bah pasteur va aventurer. OK. Dans le temps verset oh peut-être que place yo zaline de konanga comprendre et comme ceux qui disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tout dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Vous comprenez pas ce que vous allez. Et là, c'était quand mouton ko loba Seigneur, 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 yenda okotana. Oh Seigneur Nzambe, na salela ki yo boy. Na bikisa ki batu na kombo na yo. Na tellement ki liboso na zala ki pasteur na zala ko
côté à battre na combo na yo. Ezara te parce qu'il y a te à battre na combo. Bien, écoutez bien, Frazo. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père céleste. Donc c'est-à-dire que Ezara te oh bah Seigneur, 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 na salé la kio, Yesu, na yembe la kio, on a bine la kio, que yende bangote to kota na ndako nzamba papa. Eza oyo asala ki volonté à Yesu nde uta kota na ndako. Et ça, pour répondre à frère Oyo. Tant on a Matthieu 7, verset 23. Tu vois, verset 22, tina 23. Donc, ça dit que, frère, Esaïe pour Bisayo que même si le pasteur Ozobona, Ozoba, qui est aventure, qui m'église, parce que pasteur Mora Salaki Mutumabe, ou que Aviola qui sert moi, qui sert Zemio, Salaki, boy. Yo, après ça, bon, pasteur, on y est, na lola, Nzamba, on est habité. Non, Nzamba lobi bien. Ezate oyo ba telemaki balobaki kombo na ngai, oyo ba ko Nzambe na salaki boyo na bikisaki batu, na sovaki batu na kombo na yo, ba onde ba okota. Oyo azo sala volonté ya Nzambe ne utakokota na royaume. Merci beaucoup. Merci Boyoki, moi message à vite fait qui avant ba témoignage Elanda na bosani pété ba mbote belé pa ya on a bengaka Krishna Pebilolo, Crispin Mbayi ba mbote no yangwana, mama na Jemima oyo na bengaka Yemoko Primus ba mbote no yangwana et place Ozali. Alors passer frère Gelor, lelo to ko na terre à côté ya ti, lelo to na terre ya ba témoignage. Okay. Tout dans volume 1, il y a témoignage au Tobandi Lelo. Pandeko, Tobandi Lelo, volume 1, il y a témoignage à frère Gelor. Ouais, les gars qui n'ont émission à Liboso. Merci de tout le commentaire na bino, bo sepela ki. Na sa bino Congo ki meza bino. Bino bat bo pesa ba commentaire. Bino bat bo votaka. Bino bat donc eza pena bino. Ndako eza ya bino. Bino ndi bat bo sala ranyo surtout. Botinda ba commentaire na bino ya ndenge nyo so bolingi. Donc déranger na onga été na ndenge ya musika mona Yemoko Raisa Maumpi bambote no yangwana mama na Janice. Alors papa na ngai toke na biso na ba témoignage ni yo ele biso lelo micro peneza ya yo toke na mo témoignage tout d'abord ezali moni Nzambe tout d'abord na ngai lo bana internet na bato no so ba na ngai que Nzambe lobi tout tambu sa parole n'est partout. Y'a un moningai, juste avant la témoignage, Nzamba Tininga a partagé parole partout. Y'a un moni le bozo monanga, naïbi que Nicolas, tandis c'est comme frère Gelo Liboma, frère Gelo fou. Na sepe le coup de bobé en fou na parce que na zolo ba combo ya Yesu. Ozomona. Donc ebele na zolo kala ba téléphone so bazo benga miso ba bana nsela ke na komi Liboma. Na acceptons ma casse parce que na zane sengo. Pourquoi? Parce que bobenga Liboma pour na zo le ba combo ya Yesu. Donc, on a continué à partager parole. Moningai, témoignage nanga eza ma passi. Tonga na bandi ko sambela. Tout d'abord, Isaki frère Moïse qui est ça, prophète Moïse qui est ça. N'a rappelé dans sa peinture et pas naé, dans entreprise naé. Voilà na qui encore moi mutama B. Mais frère ana, et là on doit comprendre pas Isaki tous les jours il y a boulot, il y a ça ba jeune de prière 18h. On m'a côté de 7h30, 17h30. Pas na ba chaîne de prière. Est-ce que pour nga za oleki na même dini muto yo to ya la boulot nga pour nga ko li sans liate pendant 2 ou 3 ans na mon liwa. Mais frère to yeka ka boy na boulot chaîne de prière azote yanga. Merci moi Moïse qui est sa place aux alines Nzamba batela yo vraiment na musala osala pona ngai. Boulot na ngai liboso pona na commander na komisiko yo buta liboso banda boulot na nga tout d'abord na ndako na biso to zayi bato zo na makasi. Mais boulot na ngai liboso oyo azwanga makomisanga tina oui Nzamba zana makamuni asalaka Nzamba zana façon ya tinda mutu po aider yango ndeko yo zotala ngai solo nga na loba peut-être ba momusu na loba ezanzamba tindinga na loba na yo po yo o changer parce que bazo futanga lo morotene na telimbo pona na teya Nzamba tindinga na passer message na oyo zana kati ndako olo luko bando finga nga o bando critiquer ngai zo conscience vanda kalime est-ce que muto mamba oloba otali na vie na si vous avez yo, de konanga luko changer. Frère na yé abandi côté ngai
Et comment ko soulenga moi musala to si musala boy. Aye. Na musala boy. Ba conseil nzamba lingi yo. Boy. Nga mo monene tima liboma mo boy. Ndeka ba utobenga yo. Ndeka ba uti ba komo benga nga mikolo kombo na komi liboma. Liboma na Yesu gloire à Dieu. A Patricia Mampunga liboma na Yesu Fregelor. Amen. Na sepeli makasi bo continue ko benga nga liboma. Tambo zo sala bongo nzambe place azala osala nini? Azo matisa. Amen. Do esengo na nga yango wana. Si ba benga nga liboma na mukili nga za na susi na nga ndolela. Mais liboma na Yesu gloire à Dieu. Abandi côté. Donc abandi côté nga à chaque fois to bandika musala. Faut que aille liboso comme comme tu soulenga na la mukina ton na ke boulot bona bia yepe soulenga betama sola Yesu. Wanga na ba distraction na yeba ke soulenga na posa na za batana nga na za na basi belé ndenge yazo bisanga na tika basi. Parce que soit bisinga bi frère nzamba lingi o tika basi belé boye za bien te. Et comment est-ce qu'on soulenga même ko kimela musala na Yesu te. Nzoka ne nzamba passer pas na yepo aidenga. Ngai ignorance auto za ngo biso ba jeune. On a un dérangement. Ce quand tu bandi boulot. Alors nzamba lingi yo boye tika basi belé tika boye tika moso boye tika comme on a pas comme ça bisinga bina ngai nyongo zana na 3 na basi misatu moko yo kango lelo. Bizarrement pe salami. Comment prophétiser pour yo. Oh et salami pe qu'on a zonga boye moi c'est moi kanga ngai. Et hindi na mona ke neti méchant. Na mona neti moi comme démon à vie nanga. Oui, la salle m'a déjà dit que Moussa était là. Je vois comme une doki a vinanga. Parce que dans ben doki, tu as Moussa les Nzambe. Pourquoi dans ben doki? Pourquoi? Parce que alors bah vérité, il y a un déco aux ola nangai, un déco moi sin déco mobali. Bah vérité, Moussa dans solo bana télé, ezo salo passe, ezo soyo. Il y a un au monde ezo tinda au pot ben nanga liboma. Dès que déco nanga zoa conscience, au romona au na lobano et que edo na vie mon frère. Ngala comment ko finga ndeko ana Moïse qui est ça? Beaucoup luke na Facebook bomo na Moïse qui est ça na koma ko finge liboma si na keka na mino jo liboma aza jaloux na succès na ngata na obenga succès ko zana basebele na obenga succès osumona témoignage changa moi o liboso bandaki wana ti malé petit pe entreprise né et ko kanga makene o sa entreprise na France. Et après, on a fait avec le temps, on est allé à Genève, on a une dako ici, on a aussi une dako, tout le monde a à Genève. Donc, tu as aussi la makamuna onyo suwana, aux allez quand même na moi si, na palais. Ou bien vous avez quand même na moi so, on est compter qu'un jour il y aura bien y. Autant on le bipé que tant il y a qui après pour moi si vous répondre na palais tranquille. Pour faut nous préciser pour cours des grands, bango baza cours des grands à Lausanne, bambo te belé pas à maître Dox Mutomba, bambo te belé pas à Fiston Malula immortel, bambo te belé pas à Yemoko José de Londres. Et puis baza bana mikete, baza wana balandara mingi ba témoignage na yo. Tango ya ki France yo ju mama bozongi ndengo uchulo ba do zaki déjà tongo ça ba connerie wana dans la moitié. Malheureusement, naza déjà la moitié. Il y a une distraction. Moi, si on a une mingi makasi, on a une attilé parce qu'il y a la femme de mes enfants, la mère de mes enfants, pardon. Excusez-moi. Donc ma femme. Donc ça dit que nazaki déjà na moi si, mais soit fois nezaki ka kozana basebele. Moni biso ba jeune tozaki tozala ba jeune tozaba jeune ngazana. Ceux qui jeune sont tali bien, tala bien ba jeune, ceux qui jeune wazana basebele, ba bengi danger. So mon jeune mo ba la basebele, il est prêtre, yeni, mais non de konangai. Non, celui où on a su décision na le témoignage na témoignage na ngai na yebi pourquoi na yeba momo na lekisa ti na commandé na commis si qu'on habite que na commis déjà mais na commis déjà osomona ezaki donc tant il y a yo kokende après ngapé moi si uzazemi ti comment est-ce que fallait to lukanda ko to lukinda ko na Genève comment ça va na Genève lukinda ko to totalement to visitango fallait to kota. Mais ngai na kindumba na ngao na zaiki na ngao na tikali kana ndaku na Lausanne. Parce que na mona comme il blocage mo ndeni ngana tsona ke kuna studio na ngana basi bayaka tous les jours kuna basi baya souté. Donc na tikali kana distraction. On appelle Satan na bi okete. Et comme mo boy mama te ya ndeko na ngai ya papa na ngai frère na ngai o ate nga Moïse qui est ça. Et comme ko mo tsona la libo zongeli ngai. Mais comme Satan il est malin. Satan a malin, Satan a malin à ma casse, donc serpent. On dit serpent. Serpent à lali. Bon, histoire, serpent à lali. Parce que serpent déjà là, la mis ce fondement. Et tout ce bien. Serpent sera lali, mis ce naïs à fondement. Donc, on est battu sur lali ou à lalité.
de ce les communistes serpent mis au fond ça obanga donc serpent il était tellement malin même temps zola la bobanga même temps zola la bobanga de azam malin azam donc Thomas B donc c'est quand on voit que zonga ah non nazunda natika na studio à chaque fois natika studio basi ba baksa makaka basi sur les natika studio basi baye je dis so moi c'est mo ya époque de Sky Block hein basi baye Sky Block oh moi c'est ma demande après on a les lio boum moi c'est moi sur les net décider sur décision natika na rejoindre moi c'est na ndako tozwa ki basi moi senga susu de comment la basi belé donc Satan ça nini alors ça a toujours en sorte que poyotika été yonde ko so tala ngai peut-être ba vidéo musu na sali et touché yo olingo tika mais à chaque fois zonga de konanga bengana mulimo wana parce que na ibi mulimo wana ngai c'est langa donc so na tika kana na bon OK Léona tika kindumba Léona qui rejoint moi on m'a pas demande à faire il y a Sky Block oh moi c'est moko otali obi moi ce qui to fona faut ouais pas obimi suna moi swana osumona do yonde kozota langa ya moi sito mobali ozamba moment oyo décider tika na yo bablo ko tika distance tika kindumba po o ya pas yesu on va na moi sino tranquille ou bien on va na mbali no tranquille mais à chaque fois on tika et le mozo ela yo et le moza nini moi si oza ex no mobo ya kala oyo e bosilana to yo tika ba bengi yo bozongana et kozala ke obimi na nzela moi si mo aluli yo et oza donc nyonso wana eza satan tazo déranger vina yo. Merci beaucoup. En tout cas, eza clair, frère Gelor Inyongo, frère Gelor Inyongo, azoteya, azoloba ba vérité na ye, azoloba ba témoignage na ye. Pourquoi azokolobango? Pourquoi azu force yagolobango? Pourquoi? Parce que lelo yo bunzambe vandi kati na ye. Parce que lelo yo ayambi Yesu azo dénoncer mabena ye to monaki ndeko na biso o babengaka Zobozi porte-parole à Kofi a dénoncé ki mami wata oyo Kofi achaki awa adayaki akufaki frère Gelor azoko dénoncer mabena ye est-ce que yepe akolanda Zobozi pona Yesu ou akozongane susu na mokili. Richement Nuance le sel leader de Genève nebisa ki no yamba frère Gelor na yambi Papson Izebonga clin d'œil vient nga moko ya parler na Belgique ba mbote no yangwana maman Natacha Kampushi ba mbote no pena yangwana frère Gelor azawa azo témoigner biso. Quand est-ce que tu vas témoigner? Congo qui meza na pona bino, en tout cas, bolimbisa biso bato ba kozala toucher, mais na yebike mama nzambe era mama bolimbisa te oya kozala toucher, c'est que ye pena nzamba be abengi. Mbala moko nyoka wana yebu azongisi yo susu na makambo yango ou bien lingite obima na makambo yango studio kuto boyino kotika ngo pona basi bako ya le susu ebele te basi tangu mbala moko bu basi baye ndenge yo toloba basi baye basi baye ebele lisusu tanga linga tika studio basi baye ebele o gérer ya mondenge nini omoni tango za na kati ya distraction Satan peut se tumaye les mots ba ko gérer basi moni donc ngamo pe na tili na comprendre tili na pa na bi et comment na sala ki pona gérer basi nyonso wana ah ouais Genève partout omoni ndeko na ngata na zo ba témoignage oyo yo ozola ngai ko sa témoignage na ba pona frimer na za posa frimer te na za posa mo ko la sabote nga na za danger te na za posa la samutu te ko ngai na leki mutu te mais na zo baka oyo faut nzamba lobi omoni oyo nzamba lobi to partager parole na partout et puis témoignage pour nzambe mutu omoni o la ke o komi ya sika oui vous comprenez donc c'est qui na obanga le na témoignage nyonso ndeko na nga azali awa manatani question za otuna nga na ozong ces réponses na za le obanga te na obanga eloko mote parce que na komi ya sika et malobi ke bozi ou je pas nini wana Zobozi porte parole ya Kofi Olomide a dénoncé que Kofi Olomide a lagisi ya Kofi manatani no belo moboy omoni tango oza na kati ya
Comment on a banini? Comment dit? Tayona yo mbale bo monde moko. Eza facile muto na po zoyo. Po yaza na force musu ya zoyo. Ngana kofito monde moko ti. Kofito na monde musu ngana monde musu. Ngana monde ya Yesu Christ Nazareth fils de Dieu. Yesu pas zoyo. Yesu rozongate parce que Yesu tatininga na sala na sala. C'est oh muto aza côté kuna linga ya akutana o ya batela ngai. La kutana wa batela ngai. Soto zaki monde mona mutu wana otangi. Ongo mona ke c'est normal, il y a facile, na facilité pas exemple parce que dans le monde dans la puissance moroboy. Mais dans n'a pas oh la leki. Mbala moko. Moni est-ce que maintenant le ba ke ngai pa na ngata na bandi église kanda kuna se pela moto. Oh. Ndakunanga Lasconi aza témoin pardon. Alex P aza témoin frère nangai. Ndakunanga pela moto na attaque. On a bami na otami na misuko nazana te pona beta ba connerie bokendo tu na Lasconi bokitu na batebele ndakunanga pela moto. Donc c'est que epeli moto ziki. Ba mire kwei. Yo na kati. Ngana kati. Mire kwei ngana kati na kati. Moto rideau ezaki na sima nanga rideau ziki. Ngai na rideau na sima ziki mais ngana ziki te liboso. Pardon. Bato azolanda biso José Mbakano na Belgique na Hollande azolanda biso vient nga José Mbakano. Yé pas lima manzambe trop. Veut dire tango moto wane pelaki. Wana so yambi Yesu ou bien bazo bengo yamba Yesu. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Nzambaza malamu. Manatani ngai nazo attaque na église, nazo attaque. Oh OK. Ngana frère moroboye, ezaki wana côté église sika. Ezaki mamba omoni ko, omoni mama nzambe ko na baki bien na continuer ba susu. Frère mo binanga o église batu nyos bangenda église baba aventurier. Frère nzamba limbisa yo. Mais yebaki na kati église bandoki baza. Na kati église tanga bien. Batama be baza. Na kati église batama baza. Ce qu'on a expliqué osko oh nyos na lobina wana double osko na 2 bandoki oh ba une église ndoki numéro 1 a une église pour détruire, numéro 2 aye pour ami bongwana doit changer. Mutama be ya liboso aye pour ça nini pour baby église mutama be mususu aye pour nini pa bongwana. Dans l'église nyos za na église ya omona mususu mutu oh frère mo ba lié na église parce que na église y a tout bandoki oh ba aye pour ba changer oh ba aye pour ba détruire batama be ba ye pour ba baby ça oh peut ba ye pour ba mi bongwama. Mon église ningaza église za bongo église za hôpital mutu mutazana maladie na ye mutayebi onga zanani médecin zanani manatani okenda na hôpital kutana batu musu bazana bandi wana si ba maladie ozo bela so ni tobela kosuko sous un exemple est-ce mutana akota yeba ngo so lobita yeba ngo te mutayeba ngo nani médecin na yo médecin za Yesu nzambe na biso. Moto epeli na sima na yo rideau nazalaki na frère Mingu oh ebi frère Mingu azikiniye nazalaki na frère Mingu concierge nanga oh ba ipes na vanda ba kitu na concierge da koti atalinga mwika mindela talinga 3 fois tali bimia ke ya zongli sus moto wana eyaki ndenge nini obandeki ko fumer ou bien obandeki ko pelisa bougie na ndako eyaki ndenge nini ka boye ezaki donc to lamba tout le temps. Mais jour on l'ambika pouf mote peli tele kina ke bomango boy na salle de bain pouf moi c'est le problème à ça te salle ni wana kati yoka mote peli mire panza mire ndako moi ni salle de bain mire ekoi mire fa ekoi la biso mire ekoi kuna et puis jour ngo zaki nini il fallait moi na ngatika nanga omoni nga moi na ngai moi na botanga komone alandanga mingi jour ngo femme nanga sengi azo voyager asenga ke na mwana voyage ngana boyi ti quand nanga abenga bi tika mwana kende donc ce mwana ngai atika la kinanga anga landanga na salle de bain atelema libos atelema azata no sonite même to no sugula atelema kana miro na temia ozelanga et kaka miro na mtekoi mire kwei donc nako mire kwei panza do kwei
mire ekouei explosé na salamate ezuti na salle de bain et moto bimiti na salon moi si ya frère na ngai na bana bakasi biso to kufi aokima pa fungola porte frère mingu obayibi frère mingu batu na ye afungola porte ko po bakima moto bimiti na salon biso zai kuna na nini moto anga kima porte kangami porte bloquée ye kuna ndo la kasi to kufi et to bima bongo. Alors, maman Anto, j'aime mon mari, bambote no bana yangwana, maître Zéphie. Mobali ya maman Anto, j'aime mon mari. Comme on a bango yangwana, bazo a chanson na bango côté ya héritier Watanabe, courage, nzambe apambola yo. Frère Gelor azo panza penanteke ya maman nzambe. Maman Anto, j'aime mon mari, bambote no yangwana Switzerland. Est-ce que bikinga nazo bitumba na ba église? Na oyeba ndenge ni. Nazo bitumba omoni ko babi tongo za o eza kati na yo Satan abunisaka o eza kati na yo moto tango epelaki ozalaki na upanye obi okomi ko yamba Satan abunisaka kati na yo Satan abunisaka o eza omoni Satan amonaka o eza kati na yo ayebi ngana so ba kal na église ndiko nanga okoti na église boyeko ba poni yo to yemba ba ti o kal pour nini na sala ntie mumbo na loba nabi na komango pour l'instant nous avons occasion de entrer dans l'église parce que voilà ngana kola l'église ngana kolina ndako nzambe ngana kola l'église ngana kolina ndako papa comportement na yo est-ce que zali malamu musala yo salaka est-ce que zali malamu kofinga yo tongaka kofinga yo tongaka est-ce que zali malamu musala yo salaka est-ce que zali malamu changer keba nzamba ko sanza yo changer tika kotonga batu changer tika kofinga ba pasteur changer keba nzamba ko sanza yo changer. Tout à l'heure, olobaki, ba sœur bazalaka, bolimbisa ngai, ba sœur bazalaka, soki ba uti église, après église, ba binaka ndombolo na bandako. Oko limbola wana. Sœur moko benga ya bina ngai, ah frère, to sola, sœur on linga pe mingi. Abina ngai, ah, comment c'est que bino parce que to beta maso yo imba na église ngabi oui. Tenyo imba na église, ça dit yo poza na obongo ngabi, ah, naza nga bongo na nini? Oh yo poza na obongo ngabi, ah. Mais nasa bongo na alors ngo batenga mais na bongo na nini ah ngabi nini lo balanga oh donc comment ça se fait que mon sœur oyemba na église ou frère samedi na tonga ke répétition na soir au mone yo na obina ba ndombolo mais non yo oyozu ba engagement na Yesu on tala nzamba lobiko comme na parole nzamba abi qui est pas avec moi et contre moi donc so na nzambe to oza contre ye. Quand tu es net frère moi bisanga oh non biso to bana nzambe oui na boité biso to bana nzambe mais sache que eyeti manata ninga lelo na mwana na obengo papa soki lelo ngai na otosa te ozolo bana ngai obengani ngai nazaka mwana mais obengani nga na libanda mais na ebike oza papa na nga donc naza libanda naza sunanda kute na komi libanda mais oza toujours papa nanga donc le balanga ite ke biso sto bana nzambe mais oyo ba salela nzambe te bazali banda DJ Lone Star nasi yo mozo yoka oyo salela nzambe te azali banda na Yesu Frère Gelor frère moi lobi nanga ke oh non ba misut et ça nga passe frère le jeune frère on ani mingi abinanga misuku to bakendaka ba boîte ba ngutu bazana ko ndima koleka ba o bakenda église tous les jours mais c'est faux yo ke na boîte déjà c'est faux c'est archi faux moi na nzamba okota na boîte te c'est faux moi na nzamba okota na boîte te boîte eza boîte ya Satan boîte eza place Satan a zoka asakana eza ndako Satan eza biso beta église ndako nzambe boîte eza ndako Satan. Tu peux pas me dire que yo au kendara boîte mais aux ala ko ndima koleka ba o bakenda église tout le temps mais mon frère mais tu vas n'importe quoi. Venanga Apollinaire Mwapota liloba nzambe yango yo ezaki ya ofele mais lelo ba passer ba komi ko tekisa ngo ya lar ba dime koma na kati ote frère mabonze zali
Jerry Kwangata, des bogards de Genève, Jérôme Lourd, Oyate NP Info, Nabosa Nipete, Romain Moukadi, les habits qui dérangent, le Bayango yo, Yaofele. Romain Venangape Moukiadi, le Bayango yo, Yaofele. Richman Yans, les sel, Papsoni Zebonga, le Bayango Yaofele. Soko Zuita, au Fongoli Congo, KimiaTV.com, au Komona, Lilobaya, Ofele, ba témoignage à frère Gelor. Bino batu bolinga oke sambela te oto oke sa une église. Kuna bazongi saraboy, basala raboy, eza mabi. Bosangana, tosangana, toyoka liloba na Nzambe. Papa na ngai. Toki. Batu bele baloba ke o nga église, na tsoso no kete parce que baza ba aventurier. Frère, okenda église pona nani? Ndeko na ngo yozotala okenda église pona nani? Okenda église pona pasteur? Est-ce que okenda église pona maman pasteur? Okenda église pour nga ou pour na frère. Okenda église pour na yomo konde konangai. Donc ce qui veut dire que tous okenda église, quand balanga te que église pasteur a salinga mabeo. Non, de konangai kende église pour et puis d'abord tout d'abord et belé ba kenda église pour ba sengali bala pour ba senga. Non, kende église pour yeba dans Nzambe. Au moins so église pour oye kola ko yeba Nzambe. Au mona o nyoto parce que Nzamba lobi ayebi ka pesi biso neti Nzambe nga ayebi ki na pesi nga mwasi ayebi ki ngai fona zo musala pona lesa mwasi na bana donc ça on a besoin bilo muso avant ko to loba Nzambe sa ayebi posa na yo donc so oke na église oye kola ko yeba Nzambe au mona ba porte bele fungama ko église te pona passer ko église te o passer ko ninga zana apesa ba tukanda ninga te yaka afrimaka mais tali na Nzambe na ye ko tali peta yo yegote ya bato na église ozo frimer Nzambe ozo tungisa pe milimo ya bani non Nzambe moko ko juger ye na tangeli o tutali na tangeli o tobi nini bebele ba ko ya ba Nzambe na te yaki na kombo na yo ezaki na Matthieu 7 non verset 21 ti 23 ebele ba ko ya na kombo na Nzambe na bikisaki na kombo na yo Nzambe lobi nini oyo bazo sala na volonté ya Nzambe nde bakota na royaume et ate parce que yo bikisa bato bikisa sambele pona mutu muta bikike forcément kota na royaume non ba pasteur belé pe c'est vrai que ba osimba kisi mais ndeko na ngai yo moni faut ko yeba ko tuna Nzambe place zo kende. Merci beaucoup to komi na biso vraiment na suka premier volume yango yo eye Nakatuté pardon papa. Nazo yela yo papa Gelor, nazo yela to tikali na 10 minutes, 7 minutes ouvement ya yo. Et ça qui témoignage na yo, opesi moi matia na kati po bino bat na Nzambe la souci bo koti bo démaraka. Alors tout ça na cameraman nazo signaler biso. Merci na cameraman, ndeko signaler biso ke to komi to tikali na 7 minutes. Frère Gelor, ngai na ko tika 7 minutes oyo. Yo moko Omega Ropes la bango deuxième témoignage egoya ya ndenge ni concernant toujours ya vie na yo. Donc moni na deuxième volume de on peut sa suite ya tant ndako na ngai pelaki moto bokoyi ba suite na ngota pelaki moto pourquoi pelaki moto et le koni eleka ta pelaki moto bimaki ndenge nini ndai to bimaki mwasi ya collègue nanga frère nango yaki na ndako et le oni na salaki ye donc marme belé wana pesa on a volume 2 mais nanga na rectifier et le romo o na baki moni na baki bébé spirituel azate. Oui, bébé spirituel na baki na émission elekaki bolimisanga ba o batalaki kotanga bible nene ko comprendre pas mal de choses. Bébé spirituel aza neti ngana oto banda sika bana zana bébé spirituel et après on a ba ke Nzamba sala mutu na ndenge na ye même bébé spirituel Nzamba pas ko matisa ye akomi likolo donc Nzamba mutamata mutu mais bébé spirituel aza et puis pour la histoire à pasteur autour na nga de kolanga manatano ba nanga ke pasteur ako bala pour divorcer. Quand la Bible comprend pas mal de choses, pasteur au Bali a divorcé suite. A bala sous des fois. Pasteur a divorcé a bala sous. Merci quand même, merci. Bandego, on a tout na ba question na yebi pourquoi. Na tout ni boye na yebi réponse na ngeza boye. On a tiré Nzambe yemoko a touché attend la Bible à comprendre. Merci beaucoup. Ndenge o répondre na. Donc pasteur a bala suite. Yango moni babara na vie. Parce que moni tant yo engagement. Moni yango babaka Nzambe na makambu nango ezaba o neti o ba o bozananu na boyebi na Nzambe te mais boyeba ki tombo boyeba Nzambe bokoti bobalani libala eza pour toujours
mutu azosalela nzambe mwana nzambe o abali tu peux pas yango moni babaka avant bala bien ko faut tout na nzambe te nzambe est-ce que moi so moni belé ba ko bala ka pona lenge ba prouver ba to ke baza danger yo tunaki mais bien sûr faut moni nzambe la saka mutu zela bat balo na so ba mikete ojolo ba tango zalaki na mokili ozaki da na mama na bana mais est-ce que tunaki nzambe yo na mokili no sambela te tango nini ozo tuna nzambe moni nga tango nini nzambe sala kisanga depuis longtemps que la femme ona zana ezaki mwasi nanga ngam nazo somboye amen ba prophète ba benga nga babi na ngai to so babi na nga mwasi azana ezaye ngani munazo sombrouiller Osomona ngam nazo kusomboye omoni toko musaila nzambe surtout ba pasteur soko divorcer okobala soute ebele ba pasteur ba osalango ba divorcer ba bala na bango to lobaki pesusu pasteur ya mwasa kotia obe mwasa ko ma pasteur wana to selon na volume 2 otanga sous bible na volume 2 ezaki sortant na bible te to selon na volume 2 pour l'instant ngana mana zongisa mana oyo merci pasteur donc tant yo au bali yeba ke ton ozo tema libosa nzambe o kendo bala na yeba pe ngo zo kendo ana o kende pe tina suka oko rebala na nsuti muku na rebali wana yena nzambe mais soka tanga la bible moni soka tanga la bible même na nouveau testament et komami akoma archibishop na kotanga tanga bible tendeni volume 2 na tanga partie merci vous comprenez alors bandeko nanga to komi na suka to silisi frère Gelora obakisaka liloba moko ya 2 minutes parce que tout le monde va signaler biso na volume 2 boko zwa passer mukuna arebali pourquoi moto pelaki nini lekaki et puis frère alobaki na kati église soko za pena mobali oza pena na biloko mi balé assez bimali banda na beta yo réaction ya bébé spirituel lokola frère Gelor ezalaki nini. Alors restez branché na 3 fois W Congo Kimia TV.com triple X et Mao Tchunge pa moto no yango na bossa na rabino te générique na yoto bima Lasco le principe kalate plein ezoko bima koko di koko bazalaka misato pa moto na mino yango na place bozwami Eric Van Dodge Pati Bofondo guerrier code 12 to continuer toujours consommer Congo Kimia kalate bozo ba théâtre o esekisaka vraiment ya bato minene na Congo Kimia TV.com papa liloba ya suka avant de boucler na pesi na volume 2 na lobango maman Nadine oya on a toujours que au pêcha gros poisson maman Nadine au pêcha gros poisson il n'a pas ange au pêcha gros poisson na pesi ka maman Nadine mbote siko zali papa ange mbote siko bozali parce que bango nde utubaya côté ya ngai ti ba bendinga ba kotinga na église ona maman Nadine oyo ya ndeko na yazalaka nani nani Sarko Sarko Sunde frère né comme on est Sarko Blanchard Blanchard Sarkozy muninga ya Timba le Bogar muninga ya Ntosha Kawabelo faut préciser malam voilà maman Nadine na papa ange merci Nabino na obo sala na yebisa ko toujours na sala mo vite fait na loba na église nabi au pêcha un gros poisson ngana za gros poisson nzamba pambola bino sika bozali oyo pe asepelite bolimbisanga nzamba pambola bino o balingi ngai nzamba pambola bino o pe balingi ngai te nzamba pambola bino o pe bamonaki ke ba parti musu na bi mabe bo bengi Congo Kimia bo solo na ye Congo Kimia akoya oyebisanga azali numéro azali numéro nanga akobenga nga oyebisanga Frère Gelor bato balobi boy koto boy eza juste te koto bongisa boy na koyoka bino na kobongisa moni nakati ya eloko nyonso na vie nyonso tozoke même tato ke na l'église même partout totambolaka toyoka ba conseil ongoya malamu ozwi ya mabe otiki donc nzamba pambola bino et volume 2 ya on obeta suite ya ndaku na ngata epelaki moto o Lasconi boyebi Lasconi le prince ayebi na mema na ndako amona bobeta suite tan ekendaki tan epelaki moto suite nango mwasi ya collègue na ngana kati ya ndako ninga na mwana musa zaki na eninga koma ekolela suite nango zaki nini et na mama pasteur so à côté ya suite nango za na volume 2 wana on speaker nyonso na mambe belé mususu ezali zamba pambola bino abata mino sika bozali. Merci beaucoup. Tokomi na biso vraiment na suka to silisi pasteur Manhattan na Italie. Balobi consomo Congo Kimia TV.com. Alors restez branchés. Merci frère Gelor zama pambola yo. Merci. Congo Kimia TV.
voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.